Bonjour, bonsoir, Nathan et écoutez la yo, ndeko mwasi mobali. Voilà. Na kati ya chaîne nous bolingara mingi NG4 et Cadence TV. Voilà, c'est parti l'abondance. Molobe na bino. Neka ko solola. Pona kolendisa mutu moko ndenge toto kendele. Ya biso ba congolais ti lelo na ba intelo. Na ba zoba, na ba bourrique. Tozaka na tono moko to kete no vite. Bolembisa ngai parce que ezali vérité. O bolingi vérité te mais tozaka na vérité soki okofinga ngai nzambe akopinir yo soki okopesa ngai merci nzambe akobénir yo. Voilà na émission na bino j'ai compris la vie bolingo eza wapi yango na rubrique na bino yango wana o bolingaka mingi nayeka koloba mpona bandeko ebele bokufaka oza vivant na oyo mpe akufi aza vivant tozo comprendre te. Pourquoi dans le binengwana? Parce que comprendre vie na sens o na ina loba na sens o ezo pesa motu un plus to kufa na buzoba pe tozo kufa na manière moko bo eza normalité oza jeune kufi avant. Pourquoi botala ndenge vie ya batu ezali ya kokangama bomona ndenge batu ba vivaka na monde mosusu ne batu bazali akufa déjà apola déjà mais ba comment ça ba image wana ba otela bino mais boza ko comprendre te bisto eka pona to dekotaka ba vérité pona ndeko ko ka sonité sambela nzamba songayo ndeko kola na mwasité kola na mobalité sambela nzamba songayo. Pourquoi ozodondo anga na kitoko nga na za mwasi ya danger nga na za bogot na beta kana sala ka papa eke nango na kati ya sécurité ekotikala tala na image o ezolebela onini j'ai compris la vie bolingo za wapi ezaka kufongola moi muke pona o comprendre nini aux importants ne baka toujours maman azobokola mwana kola moi n'a pas linga bokola maman nazo comprendre tes sens wana na vie ya lelo o balobi lelo eza lelo kilelo n'habite kilelo monde ya phrase o ezali vie batu bazo mona eza vie batu bazo kutana nango ya kilelo mokili ya soso yango te mokili kalate des choses ya très mystique ezoya tozo comprendre yango te oko comprendre en France bozo mona ndenge ezokende bozo mona ndenge makambo ezokende spirituel eza très très fort na ba pays o biso tulinka kovanda kosenga ba demande di politique ba ngunda mais mboka ngo disons ba sambela raté mais ba oboksa mboka na bango na ba spirituel mais biso toujours combat Jésus Christ mais mboka e bonga raté mboka toujours na ba problème place wana tolo bani. Merci beaucoup na batutu boyaki wana bino moko boza réponse na o bozo mona spirituel ezali batu bazo souffrir conscience na yo elobini yo moko loba pasi na yo eza nini dona osenga na ndeko moko ozosambela tous les jours ozolinga te nzambe asala yo parce que ndenge ozosengela te yango te ndenge ozoprize yango te molinga toujours kopesa sete ngai sosola nzambe apambola yo na moke o nalobi epesa yo leçon na mbongo ozwaka osalelaki eloko te sosola. Voilà. C'est molobele no pati libondance na mboka nyonso fukama samela nzambe na motema moko teka na motema ya kosenga epesa ngai sala boye esimba te tane bato bakangama tane bato bavivaka na monde spirituel yo ozaka na monde nini tozwa pena po tosolola Congo eza mboka na biso totelema parce que nzala na pasi otomona na bapays étranger ya Congo ezali fois. Merci Nzambalola soka yete ngana to kutana na deuxième numéro ये है डेयरिंग वुड्स फॉरेस्ट जो कि इतना रहस्यमय और खतरनाक है कि इसका नाम सुनते ही